toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Balandi ya DMTV mbote nabino tozali nesengwa koyeba ke bozali ebele ou bozali kolanda biso na ngonga oyo DMTV toujours solidaire na bandeko oyo bazali déjà souffrir na maladie oyo ya virus COVID-19 pe na ba famille ya ba oyo babungisi bandeko na bango ebele DMTV présenté ba condoléances na yango ndenge kaka bomunisano ndenge tozali koya kosola na bino pe ko échanger kosala ba analyse na ba sujet zali ko préoccuper biso na ngonga oyo actualité zali kaka dominé par rapport ya maladie oyo tolingi to sala un peu moins retour moko na sima tozonga na décision oyo gouverneur ya ville ya Kinshasa azwaki na mokolo ya jeudi na pourquoi oyo annonçaki que Kinshasa kobanda samedi 28 et kozala na confinement total il y a 4 jours puis les sous 2 jours batu babini 4 jours batu bazongi décision wana ezalaki critiquer penza makasi na ba observateur ebele po ete batu badeselaki ke kozala na ba faiblesse ebele ya ko connaissant ba réalité na biso ya Kinshasa wa confinement et kozala possible te na lolenge oyo ye gouverneur alingaki salema et surtout entre le moment où il y a annoncé yango pe na moment atikeli bato bakoka ko s'approvisionner tant ezalaki penza mokie pour que makambo ko koleka malamu au contraire Jean-Pierre Ngobila tolobaki yango na ba makanisi misusu oyo to talisaki na bino que tiaki vraiment population en danger na décision na ewana parce que population zalai pratiquement kaka na mokolo ya vendredi pour ete akoka kosala ba course na ye pe akoka s'approvisionner pona ba oyo bazali na ba moyens je peux vous assurer encore que la grande majorité zali nde ba oyo bazangi ba moyens pour que bakoka kosala ta provision ata ya ekolo ya masango ya pamba mais situation na esali ke au lieu ezala na ba effet peut-être malamu le ndenge ya kanisa qui mais au contraire et binisi batu na balabala pe ba zando ba wenze pe ba supermarché tondi na bato koleka 20 en tout cas le chef de l'état lobaka na message na ya lancaka na population le 18 mars quand on annonça que la première mesure na kati ya ba supermarché batu les parents une impossibilité à se tenir na distance ya 1 mètre où ils allaient recommander pour la prévention la contamination à maladie wana et donc tokoki koloba ke gouverneur a metaki à Batou en danger. On est allé analyse tout ça là qui peut analyse il y a observateur et belé. Mais que comment on a kaka na mokolo ya vendredi na poko na gouverneur aye ko zonga na sima aye ko retirer décision na wana longoli yango officiellement alobi na biso ke zalaki pona parce que aye ko constater que spéculation comme qui bakasi na ba wende par rapport ya ba prix ya ba denrées alimentaires ça c'est qui est vrai parce que ba prix ya denrées alimentaires pratiquement est doublaki biloko comme qui vraiment cher ça qui a makale zaki ko somba mana 60 000 francs et ko koma ba 120 000 francs par exemple en tout cas ils allaient au délai par rapport ya ba biloko oyo ba prix ya ki komata talo mais raison wana oyo ye gouverneur apesi tozali quand même n'a pas si y a condima raison on a parce que et ça là qui prévisible vous savez Nathan yo décidé que batuba tika na bandaku pendant 3 semaines par interminence à raison de 4 jours ndaku 2 jours bobini et sengeli ko yeba que na mokolo ya liboso bango sengeli ba ko sala ba provision yo tikika journée moko c'est tout à fait normal que bazan de tonda na bato et comme zan de kotonda na bato ba vendeur ba moni que ba client ba yebele en ce moment la loi ya offre na demande de ça à partir du moment où demande de l'équipe offre prix et combattant. C'est comme ça, donc je crois que les Jean-Pierre Ngobila a certainement un économiste à Tangami, il a un diplôme et délai, et c'est là qui n'a eu en amont, a eu déjà que conséquences, il y a bon kokai ko salaï, que mesure, il y a bon on a annoncé en gros à 48 heures avant
mise en application nango esengelaki kotika temps na ba population pour que bakoka kosala ba provisionnement bango calmement. En ce moment là ba oenzelingaki kozala na nombre moko koleka te comme d'habitude pe bato bateki balingaki pe komakisa ba prix lolenge balingi te parce que anarchie ekomaki au-delà du fait que aseki ba vie ya population en danger mais lisusu a bomi lisusu population parce que population aza démunie azangi mbongo a se retrouver kuna moyen sala pe provision par rapport à période bien surtout yesingola pa na ndako ezalaki te. Donc gouverneur atie bato vraiment en danger normalement ceux qui na bamboka o bato bayebaka bazaka na sens ya honneur nde balobaka mena ngongo toujours bambasa démissionnaki na ye kala batikaki déjà parce que ba décision azwaki wana eza digne ya mokonzi te. Mokonzi sengeli akoka korefléchir sur ba conséquences ya ba décision akoki kozwa tala va évaluer le pour et le contre nde ayeba kozwa décision malamu. Visiblement décision wana ezalaki malamu te. Tolobi yango que raison ya pesi biso pour kia koka koreporter parce que ezali ka reporter confinement total wana ezali raison pour la spéculation constatée na marché mais déjà wana toboyi kondima parce que spéculation par rapport à ba prix ya ba produits de première nécessité c'est bandaki nango déjà avant et bandaki kaka na journée wana ces journée wana nde yaki ko s'accentuer comme ki lisusu ebele mais d'après l'information misusu tozali kozwa na ba source misusu des informations évidemment non officielles ezali que ba service ya renseignement na yamboka na biso lokola ANR pe le sous-service à renseignement militaire lokola BENIAP et tiraki attention à l'autorité na biso sur une possible mobulu moko vrai kobima awa possibilité de soulèvement moko et vrai kobima awa même au sein il y a ba force de sécurité de kola na armée pe na police parce que bango pe bazalaki na ba moyen te ya kotia ba famille na bango à l'abri ya nzala na moment ya confinement obi ke mutu ya mampinga ye soki aza capable tatia bandeko na ye pe na sécurité to le bape alimentaire parce que kokima kozala confiné zali pona kokima propagation virus mais ndenge to le baka toujours nzala pe bomaka esengeli te na bokonzo mona kaka ke lokwa virus yango nde ezoboma on dirait que ba maladie misusu kutu batie pause malaria ezoboma esu batute sida ezoboma esu batute ba maladie kiliki ezoboma esu te mikolo ka coronavirus nde ezoboma bato alors nzala pe bomaka bato babimaki pour que batia ba biloko po basanga eloko kolia te na ndako bongo soda policier ye appliqué du boka na nini donc risque ya soulèvement wana kokai ko conduire na ba pillage de triste mémoire au to viva na année 91 pe na année 93 au si le lokine le ba entreprise de le koyaka il se relevate pe kotisaka ba tebele na chômage oyo pe mingi kino le ba soka misala te belé pe ba kufa à la suite ya ba problème wana oyo kotaki donc ndenge tolobi ba service de renseignement de tiraki sonnette d'alarme koyebisa na bakondi notamment la gouverneur que mesure wana ajouté zalaki inapproprié zalaki peut correspondre pe na ba réalité ya ville province ya Kinshasa et que ko décider yango na moment wana et kokaki komema mobulu moko ya makasi na Kinshasa ngai comme difficilement contrôlable pe ngaki ko favoriser nde lisusu propagation ya maladie wana nde sali ke gouverneur ya Kinshasa akoka kozonga asima. Personnellement même si nous n'avons pas la confirmation sur véracité, il y a information on a topé, il y a parler en termes il y a hypothèse. Dans l'hypothèse où le service de renseignement et le bas effectivement le je pense qu'on a une hypothèse hollandaise est plausible, hypothèse hollandaise est le kotokoki kondima parce que le gouverneur a dit sur cette zone de Mayangote parce que c'est tout à fait normal que spéculation ça la mapo nombre ya batu ba ina wenze zali ebele par rapport ya offre zali wana mama on comme fier na koteka tout à fait normal donc pour nanga raison penza majeure que ça la kia ko arrêter dans le confinement total na yo wana pe à reporter yango zali effectivement information toujours peut-être que alerte ya ba service de renseignement contre risque ya pillage na ville province ya Kinshasa ndenge toloba yango ndenge pe adage moko loba ka ventre affamé na point d'oreille donc libumu ya nzala ezanalito ite yo kaka nango mutu moko te faut pas croire que confinement coronavirus c'est ko bangisa bato ko bimashe ba na nzala mutu ayebi te nzala pe bomaka donc ceux qui mai ezate na ndaku nzala ezali je vous assure que les gens sortiront
peu importe danger aux libanda pour même la guerre tout le monde a chez batu babimaka baluka ya kolia baluka ya komela donc wana oaza mokonzi singeli akwa kozwa la responsabilité na yepe ayeba nini akoki kosala et non koya kopesa biso ba raison mo ya lokuta yango to lobaki soki tozaki na bamboka misusu epai wapi batu bazaka na ba sens ya honneur na ba esika puis conscience nde kumbaka batu non batu bakumba conscience. Je crois que gouverneur oyo nda démissionné déjà parce que loko asali wana peut-être siko to se rendre compte c'est boye di période d'incubation à maladie wana ezali 14 jours esengeli to sambela ke na ba nombre ya bato belinde bazam de tonda ki maladie kota wana te pour ce que côté je vous assure propagation aux ala na ndenge ya mabe biso nyonso tout aux ala vraiment très en danger parce que quelque part mutu moko na entourage na yo lobi akotaki certainement wenze. Donc voilà un peu analyse ni biso ko sali par rapport ya Toyoki, information Toyoki comme quoi que vérité sur rapport il y a confinement ils allaient aux Argentiniens d'ici ça on est mosusu donc mingi voilà ba confiance ndeni ba kumba kabisho mais ils allaient quatre hypothèses peut-être que ils allaient peuvent vérité mais nga naza pour m'y pencher un peu vers l'hypothèse wana que oye article balance. Merci beaucoup to bozala ki wana na DMTV ceux qui ont déjà abonné à la chaîne merci ceux qui sont abonnés na noter cliquez au s'abonner et puis cloche moko ko bima juste pembeni comme ça aux angate ba notification sur ma prochaine vidéo to ceux qui peuvent aimer analyse sur liawa aimer hein, donc cliquez sur j'aime et au faire les sous au bien entre temps DMTV fengi na bino bo mi bate la car la santé n'a pas de prix ndenge balobaka pour respecter ba mesures de prévention pour yango des alliés jusque là seul remède efficace contre maladie oyo. Merci beaucoup DMTV vous dit au revoir. Non. Oyo penza izini ya Congo bololo oboka izini ya izini basaki na basaki do bato nyonso batiki koteka lo banda koteka komukaka na Congo bololo surtout na Pascal pondu eza te ndunda eza te ebiso scandale nde awa na Kinshasa Pascal ebebi Congo bololo na Congo bololo wenze mobimba c'est là qu'on a likambu